Aujourd'hui, on va parler de Da Costa et Cardozo. Voilà. Barimer et Zobima trop. Balobi ke Da Costa na Cardozo, moi c'est na mobile. Donc, balingana avant mariage ya Da Costa. Moi c'est Da Costa kuta comme que c'est un divorce pour na Cardozo. Voilà. Donc, yamwana to kolobela lelo. Masolo eze belé bozala wana bo s'abonner, bo liker, bo commenter. Awa eza esika ya ba news. Esika to solo la kangana bino ba abonné. Na lela bino ya trop na bonde la rapona bino bozala ka bien. En tout cas bozala ka peka wana. Hein, bozala ka bien, bo bela te, nzamba protéger bino. O pas autant la s'abonner, ceux qui ont s'abonné ça la biso plaisir à trop. Voilà, merci beaucoup vraiment na bateau bazo motiver nga ba fortifier ngai o eza chaîne na bino. Donc bon monana, bo se manifester et ça la biso bien makasi. Voilà, si j'ai na biso ya Cardozo na Da Costa eza boy. Da Costa aza ndeko oyo tozomona ke aza muto pe aza mayele pe aosala musala na ye kitoko makasi. En tout cas asala musala na ye bien, même Cardozo. Cardozo aye na mpifo moko na monde ya théâtre ya dégâts ya danger. Donc ya kolobela kutu te. Alors, tant bato baosala makambo bien na mboka na biso, tant baosala ba artiste moko, ba artiste oyo bazosala makambo kitoko. To lukaka te to yaka na makambo mo boye po to fina bango. Batali ke muto azoko avancer, azokende likolo makasi te, to boma bango. Te to fina bango. Bango ifo ba kita. Eza bien te. Da Costa na Cardozo ba olingana pourquoi? Pe ndenge bozolo ba ke balingana kala wana kutu nanu babala abali mwasi na ete. Siko muto ya bali, muto bolingana kala. Eke abali mwasi, abali na yote ovanda ne kaka. Po na nini po Da Costa aza spécial koleka mibali nyonso. Non. Ata kuta ngai na obima na mobali mo boye. Eke mobali wana azobala na ye, abali mwasi musu na ovanda ne poana. Na otika ye. Mais tellement Congolais baka mitema mabe, Congolais lingi ko sunga ndeko na ye te, Congolais lingi muto avancer te, il faut ba pauvrer kalika moko boye. To mona ki Da Costa awa. Aosala ba émission na zolo ba normal. Azo expliquer bien. Azo ba clair. Likambo ke soki ke muto aza na problème na ye, eka aza na problème na muto ta koloba makamba mams awa. Da Costa lo makamba bete mais batu ba yina Da Costa na ba fan na ba yina Da Costa comme pas possible. Da Costa comment tu se sentir gênant donc a comment ko souffrir. Mona mbala tsoko talio senti pena ke a comme ko souffrir, azo sentir ke aza sou emete pa bato ya ye pa bato ba banda musala ensemble. Aza li sou emete po bato bazolo ba trop. Ce n'est pas bien. Toza na posa pe ba artiste na biso ba koma pe célèbre lokola ba artiste oyo to mona kana ba Nigeria. Tala ba artiste Nigeria bo kaka ba makasi ba sala ka musala moko na ba oya binoti. Ba oya biso pe ana Congo ba koma ko vanda pe ba osa pe na musala vraiment otali pe film olobi voilà. En tout cas, félicitations. Ba tu lokola ba Da Costa ba jouer kitoko makasi. Hein? Batu kwa ba Cardozo ana pifologie moko ya dégâts comme pas possible. Siko tango muto azana pifologie ya makasi bongo. Azo pesa makambo donc étoile na ye bi moment yango e brûler pene e sala musala nango ale bino ba ndoki ya mike boku mi ya kofina. Batu musu ba komo ya malobebele Da Costa azala kandoki. Da Costa pardon Cardozo azala kandoki. Cardozo aliam papa bana e Cardozo azobima na Da Costa kaka ye muta opanza libala Da Costa. Pourquoi biso ba Congolais to lingani te? En tout cas na osala analyse yo se pelisanga te, ça m'a choqué à comment na biloko bongo. Po biso na Congo makambo na remarqué soki mutu ngonga na ye seng eza na minute wana ekomi eza ngonga na ye a avancer à s'en sortir donc ngonza pa bi pena ke moment oyo yo mata
congolais alingaka bongo te azomata ke wapi akomi na bagaz ebele boye ndeni tobanda kofonde makambo obimisa o mabe ostresse kaka ndeko na o do ostresse ye kaka bato mosusu bakomi kokotela yango na bakisi mpo na nini moto wana akomi boye akomi na bafane ebele boye ndeni akomi star makasi boye ndeni tozalaka na ye kutu tosufra na ye me akomi boye ndeni moto mosusu akondo beta histoire na yo oyo ayebi mutuna makolo te akobanda beta histoire moko boye kutu azalata na yo te lokwa nga nakutana mokolo mosusu oso di angola oyo ndeko ya Cardozo Maria Cardozo nomono metambe Maria donc kombo na ngezaka Maria Balenda donc Cardozo você minha chara uza chara na ngai donc ngai nazosala analyse mpo nanga fan te ngai na journaliste nalobi teke mpo aza ndoi na nga komone Maria nga mpe Maria aza ngole donc biso na biso apres nga nake koloba ke tel soki aza na mabe apres nga nabomba mabe wana non nakobomba mabe wana te nakobomba mabe wana te nazoloba likambo eza réel mpo ata nga moko banda na ya kongo ape na vivre bafilme ebele na batu okoka koavance te songo mataka boye baye na bakale baye kotielo libaya do balingi moto avance te balingi kotielaka bato mabaya soki toke na nani na ndeko na biso Cardozo boyoki histoire na ye bien auti oloba asouffrir makasi ti lelo nzambe apesi ye trône na ye avance na ye akende liboso aleba ndeko baye boyo kotia maboko eya kitoko te biso bakongole nde mabe na biso yango oyo mabe na biso yango kongole alingi moto asan sorti te yango bomonake bozozalaka limité surtout na monde ya comédie basi bazalaka ya kotanga baoyo bakomi mpena bacélèbre me boza ebele bojwa makasi ebele ata mibali baza ya kotanga tozomona bato bazokosa sorti mpe bato bapambwami mpe ya bato basalami osali mosano na pasi osufri nango banda kala onyokwami ekomi na moma nzambe apambola o sepela mpe na lipamboli ya moninga ntango moto akomi na moma nzambe apambola ye sepela na lipamboli na ye eza bato mosusu ojuwaka me dona oyo eza nango théâtre te me onganzamaka wana alemo ya obima na yo eza te okomi kofina siko bato bazobima bokomi koinvente makambo ebele na bato baobima ce n'est pas bien koke kolobelaka moninga nayebaka te obandi mama kogangaka yo Cardozo ndoki sikoyo oza na épreuve po kindoki mpe ezala na épreuve ona na épreuve te obandi koganga Cardozo ndoki ye moto alia papa na bango oyebi ye moto alia papa bana na ye boyebi na yisa bino eloo moko na vie soki ozaka wana mpona kolobaka mabe na bakombo ya bato ezalaka na bepreuve epuis eza mpe ya solo soki eza ya solo te yango bandomonaka mutu wana lipamboli oyo eza kati na yo ezokende pa mutu wana bandomonaka mutu wana azoko avance ka ye mokadozinaloa avançant donc avançant heisne lipamboli ezokende ezolongwe pana ezoke pa mutu wana ntongo otala be mutu bana na banda ovandele na banda kotonga ye nalobaka mabe na kinda kopebisele be makambo mais comment mutu yango aza koavance kaka omona penake mutu yango aza koavance kaka mais sikoyo yo otikali ndenge nini zwa pena bilan na yo tala vanda banda yo ozalaka haine tala na motema na yo ozalaka haine epa bato ozalaka na motema makasi epa bato mais siko tala siko bilan na yo bato oyo otielaka motema mabe niveau na bango ekomi nde nini yo oza nde Congolais mama na motema mabe Congolais vraiment na niveau moko na bité incroyable na kolo bango ndenge nini Congolais alingi moto avance te Congolais alingi moto apambama te Congolais alingi moto ake liboso te kande bobandi boye
ndenge mpe bokokabola su Cardozo na Mams bokoma na bino théâtre ngo ya bino ekoma limité bato ya Bellevue bato ya Mams mawa esa bien te boniokoli d'Acosta boniokoli d'Acosta posa bolelisa mwana mobali akoloba likambo bien bino boke bobaloli yango na ndenge na bino akoloba likambo normal boye mutu mosusu amoni pena ke bato mosusu baza na bango na vérité boye amoni likambo ederange aye alobi me bino boko bobalola yango na bandenge na bino d'Acosta alobaka awa ke mutu oyo atindaki akende kojoue na SB bakomi kojoue koleka ye bakomi kozwa mutu wana makasi ye batie musika me aza na raison na ye ana raison mutu na mutu yebi talent na ye mutu na mutu ayebaka force na ye ntango ayoki bongo esali ye mpasi na bato oyo azalaka na bango me mutu akoloba mpe akoselama te bokopesa conseil esili me na monde artiste baartiste komele bato bakopanza bino eza bafane bafane botalaka batalaka biso ebele toyebaka bango te ebele toyebaka bango te soki bozolanda bango bobebisa nde misala na bino eya na bato mosusu eke moto ajuama alekaka su te mpo anini mpo ajuaka deja kote mosusu mpa na nga ojoue mpo anini ajuaka deja mpa SB mpa na nga oya ojoue mpo anini bobebisa mosala bozo na bato mosusu bana bango na baproblème te bokotisa bango na baproblème bokomi kopanza bango mutu mosusu aza na problème no te mba moko akolala alamuki ka boye bato bakomoloba kombo na ye bakomoloba mabe na kombo na ye monde ya théâtre ezokende liboso te monde artiste comédien ya Congo bozo koavance te na oyesa bino bandeko na nga bozo koavance te pourquoi motema mabe eza trop bokoma ata lokola baartiste oyo toota libandako utika biloko bosa bokoma ata lokola bango osanti pena ke otali artiste okumisi nzambe bazalaki na niveau asi ya mata bakoma likolo surtout banigeria bazomata na niveau moko comme pas possible azalaka na ye faux chéri moko bootala me excès ya kojoue mba moko maske wana elongo akomi mutu mosusu pourquoi pas bino awa nde motema mabe bolingi moto avance te bolingi moto asan sortir te bolingi moto akende liboso te doso kaka bandi kaka ale bato mabe batelemi bafaux message ekomoya mbaloba mabe ekomoya me boyebi na bino ata moto esi abanda balepase na ye te konyokama oyo anyokama makambo oyo aviva nango mpo aya na monde ya théâtre boyebi na bino yango te nzambe aye kosalela grâce aye mpe na monde ya théâtre yango mpe epesameli nango ye boyebi na bino te me bino eloko bino boya nango kaka motema mabe jalousie efutaka nango te na monde ya théâtre so boza na bolingo te boboma mosala je vous dis la vérité so boza na bolingo te na monde ya théâtre boboma mosala makasi botika balobaki basalaki boyoka ata soni te ke balobi boye kutu boye asala boye bolingo eza te na bafani bino bato bolandaka botalaka bathéâtre botika nano bacomportement na bino boafishaka wana ya kokomaka maloba mabe ere nyonso ya kofingaka non baza bango nyonso baza baartiste na biso bango nyonso basalaka théâtre oyo esalaka mpe biso tosensorte biso tosentir be ntango otala théâtre ozosepela mpe obi voilà elongoli yo mpe stress théâtre eza eloko oyo eza partout dans le monde eza important baza bato moko bazalaka kuna mikanda na bango donc fo bazalaka pena na badokima moko bazalaka bakozwa kuta ata bapasseport diplomatique po baosala eloko oyo donki il faut bazala bato na kati ya Congo donc fo bazala na bavaleur mosusu mais tellement Congo na biso ezozalaka limité mpo na mitema mabe ya bato yango wana tomona ntina niveau oyo baza nde baza alors mingi nayelaki ya koloba mingi makambo ya d'Acosta na Cardozo nakoti kaka na mwa conseil oyo napesi bino oyo ayoka ayoki botika na monde ya théâtre
boluka kimia botika Cardozo azomata nenenga omata bongo amata botika ya mata nzaba comme c'est tina niveau oyo alingi botika dacosta bato ye pe s'en sortir na ye po ye pe en tout cas azokene bien azoko évoluer bien malgré que motema mabe ya bino azoko évoluer bien muto auti obala na ye kala te auti sa mariage de pas même une année bama bomoyele deya ba distraction tia obima na dacosta po kaka mwasi na ye sikoyo akanisa nini atia nini na mutu na ye Cardozo akomobima na mobali na nga po aganye nini Congolais mais c'est grave hein? C'est grave vraiment donc botika bilobela oyo bosala wana botika motema mabe po efutaka nango eloko te ozoko se détruire ntango ose détruire wana ozobebisa na bana na yo na foyer na yo ozobebisa yango na kisongisongi na motema mabe luka yo mpo s'en sortir ndenge baninga bazoko s'en sortir toluka elongi ya nzambe mpo mokili esi ekomi na suka mokili eza su ya biso te baokomprendre teke mokili ebebi mikolo kaka bagene nde bakufa bakoko bakufa asu te bagene mpo ani motema mabe evandi na kati ya bagene voilà merci beaucoup eloka na yaki mpona lobela yango wana donc s'abonner liker commenter et ça la biso bien makasi merci beaucoup tomonani à la prochaine vamos ver mais estamos juntos vocês têm que estar aqui, vosso canal que vocês vão gostar, vão adorar. Beijo.